asali yango eza biloko mo faut basalaka ke babiloko wana parce que toloba lelo totala ba musique na biso bato bazoba ke ezozonga nsima ba musique oyo ezalaki na nsima oyo ezalaki nsima ekomoke liboso neti bacoupé décalé baivoirien na banigérien tout ça bakomokende bazasala ba musique moko eza ndenge moko na biso te mais bazoke liboso par rapport ya ndenge balingani bazotia na bacoup de pouce biso pe foto ça ndenge na pona culture na biso ke liboso. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Exclusivité à ta moquette. S'il te plaît, je t'en prie, pense à moi. Soko ke marché me melanga litongeno ona sepela konga mbarara mbarara katskalonga mbarara sombelanga litongeno soko ke marché me melanga litongeno utana kumba zemi température nangai e como varier. Oyebi bien que nazana nausée bébé azotungisa na katia ventre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Pour ne s'abonner, c'est facile. Beto ke bakaka kadiboku yae ngai dobika place ba mesonika abonner s'abonner ba fanatique papa maswako batu to balingaka ngai bokende ku s'abonner utale chaîne moko ba mesonika kubima wana ukeka kote ya coin wana ngai tala pala simoshi ba mesonika s'abonner ngeme bakadiboku yae ngeme dobika place ni mara moko komi s'abonner yaka tala eloko moko bima kalukula ngunga le ngonga catholique au dobiki lisusu wana ça la mal au cœur Giro jetansa na monaki ona balehe ya motema na ngai okona jena kati kuna yo kolobela ngai maloba kamate maloba zomite liloba moko emerance kapinga je t'aime yona ebale ngana ngambo Julie Weston yo fungoli prison yo koti sengai ale malundu nakuti fungola paradiso oyo babengaka bolingo hey l'amour ye tout cela parce que yondimi nazala molongani nayo giro jetansia mal au cœur wana tolongwe wana tokoma na album Automisi dernièrement. Soyons sérieux. Soyons sérieux, na yoko bimisa Sanguluma. Si matière bakunda ka bolingo yo ekufa eza wapi na kunda yanga bolingo polelinga na mutema. Sur la déception et comme yo se répandait pas tout sous mon corps na zangata moya ko sala yo Jojo mandiki yo zate mami wa ami genda amore zala ki comparable na lava volko bongo lango flamme ya bougie oya ta bébé soki afulie bon mami choisis ma tata ko inonde motema teo na ba chagrin ba souci ba détresse Clete kabeya korino bibi shekiala jise makala mandiki mapatama refrain wena mudwana gasoni gagisamu ikimina ikusanguluzaka manunga mamwina ye sangulu makuma wena mugana gasoni gagisamu ikimina ikusanguluzaka manunga mamwina
ayebi koloba ye ayebi mpe kotambola tendresse eza bakarakteristike na ye lokola mvula na équateur yango nga nakangama na ndobo ezanga pambu ngoya wozolele wena mugana gasoni ngagisamwigimina ikusanguluzaga manunga mamwina. Voilà. Merci beaucoup artiste Rio bana poto boyoki et ça bino vraiment bien na biki les vieux ans on a resepela sanda mosenga papa Guilin Yves Mavambo mon grand prêtre na rata Bundes a sepeli vraiment le bishki ala na peso mbote la peso mbote place aux ali c'est Yannick Wenge moto bonzambe artiste et musicien na habité papa chéri après ça moi confiance trop bétarama trop katina papa chéri et ça ka neni okaka bozareko bozekolo moko toneli. Non, même pas. Confiance c'est ça pour na école moko te. Après ça rappelle Jules Cubens confiance. Après ça Serge Mignon Magnata confiance. Serge Mignon aza Mongala. Après ça Gilles Deloko confiance. Après ça Nono Fuji. Adam Mutuabandun. Après ça va bicole belé va confiance. Confiance c'est ça par rapport il y a comportement ya mutu na boulot ya mutu. Na boulot ya mutu. Donc eza nengwana. Katana no Katana. Donc voilà quoi. Après ça un artiste belé va confiance et là par rapport il y a d'abord savoir-faire. Il y a comportement, il y a mutu. Voilà quoi, donc nous sommes en train de talango et puis la ancienneté ça compte partout dans le boulot, partout dans le monde, dans les métiers tout confondus. Ceux qui ancienneté pèse en haut, après ça montre confiance. On a déjà qu'avec lui il raisonne comme ça, avec lui il travaille comme ça, avec lui tu reçois tel résultat par rapport à autres Luka. Ça fait partie de la confiance, donc il n'y a pas autre que ça quoi. En Allemagne surtout, la Belgique, la Rachel, BCBG a groupe auto et orchestre moro bien au kala et c'est stabilisé départ ils vraiment trotté mais à un moment donné tout le monde départ et ça la magie tout le monde qui Gino Kenda qui tout le monde peut changer les sous-soupé accueil maintenant à qui on a bêta interpréter JBM piano mobimba l'habitude là on est ça la qui non on a bien changer vous avez l'aise maman pas en quelque sorte tu peux attendre tout le monde dans la calcul mon a destin, mon a vision, sa façon de voir les choses. Donc moi je peux dire que il faut quand même lui remercier parce qu'il a mis quand même plus de 14 ans, donc quelque chose de 15 ans dans le groupe. C'est pas quand même la mer à côté de l'eau à boire, c'est pas la mer à côté. Moutoua ça là chez quelqu'un pendant plus de 10 ans. Donc c'est quelqu'un quand même à féliciter. Quand il a vu que il peut aller trouver son compte à part ailleurs, à Kenaye, il n'y a pas de problème. La même chose que mon jeune frère Gino. C'est un talentueux à Ebi Boulot Naye. Ceux qui ont monné dans la vision Naye Moussous, il peut le faire, il est libre. Il y a battu que ceux dans la BCBG. Mutuna mutute timba pe akoza na étoile na ye nzuzi pe étoile na ye mususu bokoza la bobotami ntima na nzuzi mais nzuzi abali avant timba tant si pe timba pas très tsiko balate donc muna mutana ndenge na ye tout ça donc mukile zo tambula ndenge zali. Oui, les réactions ni bosala bande quoi excusez réaction ni bosala bande quoi parce que bozara na bango et vous avez soutien est-ce que vous benga la rabo kuta na rabo so la ratone. Ouais, relation ça très bien. Dans la 4e rue, s'il te plaît, j'ai ton prix, pense à moi. On a ce pela
Mbararanga somberanga litongeno sokoke marche memelanga litongeno utana kumba zemi température na ngai ekomo varie oyebi bien que nazana nozeye bébé azotungisanga na kati ya ventre tozelazela donc so moto alingi kocontacte ngai ya kozwa na 09 98 85 26 63 09 98 85 26 63 bokozwanga donc na profiter na saluer pe na mpeso eza kota suka déjà on peut se parole au saluer bana poto rio ça yo bien wana tanga dédicace yango yo bo pesa bo hésiter te ba bolinga ba yemba bino ba bo kabino mabanga kitoko la kati ya BCBG déjà bo benga limero yango wana pesi no pe ozala wana bo benga waza beza libanga mbala moko ya samba te artiste lelo to moni ba rimer etambola ki non c'est game mignon maniata asaki AVC à l'hôpital l'habité ba poto ba tout nanga marambo trop est-ce que c'est solo ezaka malade tout AVC vraiment nous sommes abakele kisi na BCBG pona nini bana kala abakela kete pona nini aza mutu akobela comme tout autre comme bato bazota la biso bamsu bato la biso bazana mbeto ba na mbeto hôpital ensuite bato la biso bazaba convalescent ensuite bato la biso ba otaki kobela ba komi bien ensuite bato la biso ba kobela après avoir kotala donc eza nzoto ebela inango apika crise attention mais je crois que ce quoi ça bien aza janandaku dans un moment moko ya convalescence donc il est convalescent je crois que dans de prochaines heures dans des prochains jours plutôt tozalana na ba prestation donc voilà quoi on a souhaité ka bonne guérison pour aza déjà convalescent donc voilà quoi ezate ke nenge bat bazonga kozwela ngo bazwela ngo ka nenge wana te za bongo te. Merci beaucoup bino moki réponse à ensemble ezate retourner la question belé sur on y était ezara que sengesko ba repos quand même le corps mutana en convalescence il faut quelqu'un repos mais sinon il va bien et ça bien. Merci beaucoup très bien répondu Rio ba rumeur mo c'est tout ça la masiko yo Sankara de Kuta azana kati ya parquet na minute bakangisi et pas Koffi Olomide nyonso wana pona président JB Mpiana nenga pesa ki niongo moko boyo JB oyo mopa azaki nango epa ya JB Mpiana nenga tineke no Sankara kende kozwa ngo to asenga ngo nenga lobela kango wana esali mopa pasi mopa wakangisi na minute Sankara azana parquet na habité tina niveau na ndeni ben wana siko na préférer question wana otunango na 3 personnes otunango président Koffi ala président Koffi Olomide place Azali otuna pourquoi azosala mambo ndengwa par rapport à Ron naye na personnalité naye botunaye pourquoi il est en train de faire ça ou soit botunango na président JB s'il est vrai qu'il a dit ça à Sankara s'il est vrai qu'il a donné ça à Sankara Botuna pe Sankara pourquoi lobiango moi je suis comme on a Rio on a habité. Merci beaucoup en tant que musicien nous sommes musiciens congolais maman nous salama la part na yo musicien congolais parole na Rosani par rapport à maman nous salama ça bien nous devons nous aimer nous aimer nous entraider entre nous to tia na ba coup de pouce kuna na ba ne États-Unis to mona ngo ba artiste minene ba zo tia baninga msu ba coup de pouce et tout le monde en haut que musicien tel mutabimisa les musiciens tel pour ne pas citer les noms et pourquoi pas na mboka na biso ezala bongo que ba niveau pena ba komi wana et ma pena et non artiste le roi Koffi Olomide label marché central à produire Sankara de Kunta on comprend et à tel pena abino cha ingenge loko sali trop ramoni aux appels à ma réputation à bien vraiment après ces pistes il y a volé il y a évolué pourquoi ne pas faire ça hein net papa chéri nenga sali na Abraham azupena non Abraham na peso passe à nord vous comprenez ka boya vaninga la minga bo pas à sali en eza avec l'homme faut ça il faut basalaka
ke babiloko wana parce que toloba lelo totala ba musique na biso bato bazoba ke ezozonga nsima ba musique oyo ezalaki na nsima oyo ezali nsima komo ke liboso neti bacoupé de galé baivoirien na banigérien tout ça bakomo kende bazosala ba musique moko eza ndenge moko na biso te mais bazoke liboso par rapport ya ndenge balingani bazotia na bacoup de pouce biso mpe fotosala ndenge wana mpona culture na biso ke liboso omona culture na biso te baconcert ekobeta na Paris te oh baconcert ekobeta na nini te oh musicien tel akangisi musicien tel mais non nous sommes en train de nous mettre des bâtons dans le roue nous-mêmes moyen de évoluer eza te eza bien te donc photo boule ma ndenge bato oyo baninga mosusu mpe babulaka poto ke liboso culture ke liboso lelo toboyi te nazo souhaité te lelo soki toza na ba leader wana minene te mboka ekozala représenter na nini soki bango baza te mieux vaut basala biloko wana bazosala yango bazopréparer baninga mosusu ntango bakozia mboka ezalaka toujours nayebi te quoi nayebi te lobi lelo ntango toza na rio te bapeti oyo mosusu bakoya mpe kosala banzela lokola bario fo bazala donc nayebi te quoi donc na profite nayebi te soki eza kota suka vraiment eloko kana koloba yango wana tozala basantu tozala nzambe kutu alimbisaka biso tosala bapéché du jour au jour topeshaka soit na maloba topeshaka soit na baacte topesaka na bamakanisi mais nzambe alimbisaka biso de temps à autre olali bosu tuki olamuki eza mpona yo moko te eza nzambe makasi ya nzambe pourquoi nzambe azolimbisa biso me biso bato ya mokili tolingi kolimbisana te c'est bizarre. Merci beaucoup boye bele vraiment bolanda biso merci beaucoup quand Franck Kadima molo vers la fin n'habité programme les années nini mot de la fin na yo les années nini oyebisa bana poto nini o balanda yo sikoyo Yves Mavambu o balanda sikoyo matata de Bundes grand prêtre de boss le vieux zango peur la na minicho. Non bana poto na sepeli trop pour continuer à soutenir Bandeko Nabino. Je m'en vais par saluer Mathieu Mbumba, l'homme du moment, à saluer Massa Nangai, patron voyou Eric Foussou, à saluer Massa Nangai, fils à papa, Blaise Mboukou, à saluer Amédée Isongo, voilà Nenga Paris, Amédée Isongo, à saluer Serge Pava, basé belé Sorozo Mirozo, Bibish Kiala, Bibish Chibola, Espérance Manzuki, les États-Unis, Boza pena tellement ébélé que Sonake est vraiment ébélé, donc on a salué Banapoto. Bon continuer toujours à soutenir Bisso, Nangola, on a salué les grands producteurs. Les grands producteurs. Angola a salué Héritier Mvouama, a salué Héritier, a salué Coliville en Luanda, a salué José Ngoma Villa, a salué Petit Nangai Fisto Mukoko. Place Azali, a salué Baza Ebele Penangola, donc Anakin a salué Cardozo Mwamba, les Bill Gates, a salué Patron Nanga, Wana Yepena na rolo on a lunettes, Binada Malom qui a mis l'eau dans Coco, a salué Michel Nabiso Nyonso, Bafan Nyonso Batala Rabiso, Balanda Rabiso, a salué Sébastien Kungwati, Sébastien.